balobaka na mokolo wana. Mokolo ya le 2 avril 1960 mokolo oyo yo tata Molimo Santu nzoto na yo ezongi na engumba Kinshasa. Bozongi na yo mela biso esengo pe moto mwindo aza bonsomi. Papa basolda oyo bakangaki yo babetaki yo banyokolaki yo na bokangami na yo kaka bango oyo misusu lelo bakomi kokengela nzoto na yo. Tika ete manso obongesili biso tozwa yango tote mikia monene epai na yo te manso ekosalema. Tosilisi boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Ntango alongwaka na Egypte, ntango bazali koya na nzoto na ye balekaka mbala moko na champ de Marseille te ye na Mamre epai bakundaki ye te. Batelamaki quelque part, batelamaki na air Atad epai kuna bapesaki Jacob honneur. Epuis bazalaki escorté na basoldat égyptien. Tala esengo epai ya papa Nkulutu eke basoldat banyokolaki papa Singo Kimbangu, mais basoldat ya force publique baescortaki ye. Nengi Jacob basoldat égyptien baescortaki nzoto na ye banda na Egypte tina kanga epai baye kokunda ye na champ de Mamre pe da Makpela. Mais avant bakoma ndeki awa na Yerusalem nengi biso totelamaki na makanima yo, nengi mpe Jacob batelamaki na air Atad kuna epai bapesaki bahonneur ya 7 jours. Tanga yango na Genèse chapitre 50 verset 1er verset qui na 11e. Tolangi tokomaki na ntango ya recueillement. Recueillement bapapa bango moko babandaki recueillement, donc après bato mosusu baye kolanda totala recueillement ya bapapa, après na pose ya fleur directement. Wana complicité ya bapapa mama misato bazokani basukasani mitu bazwi fleur bapesi pa ya papa Nkulutu yene muta deposaki fleur. Après ezalaki prédication kuna tokotala yango te. Prédication ezalaki na bato misato. Papa Matuba Samuel ya Brazzaville ya ateyaki na Kikongo, papa Chibabwa André ya ateyaki na Lingala, et puis papa Bamba Emmanuel, toyebi histoire ya papa Bamba Emmanuel yene mutu ateyaka mokolo wana na français. Na ntango wana azalaka très actif ateyaka na français ke papa Bamba. Et puis bapoliticien mpe bayaki papa Nzezalando ntango nyonso bayaka na mokolo wana koya kosala koya kopesa bahonneur korendre bahommage na nzoto ya papa Singo Kimbangu. Presque bapoliticien nyonso to wana bazalaki bakongo bayaki bango mpe batikalaki nsima te bayaki mpe na bafleur na bango. Et surtout ke na ntango wana tozalaki kopusa na kombela baélection, alors ezalaki mpona bango marketing ya kitoko. Alors juste après bapoliticien bango wana mpe bazali kokota bayaki mpe mokolo wana bayaki en pompe ndenge kaka nzoto ekotaki bango mpe bayaki bango wana bazali kokota bapoliticien na biso bayaki mokolo wana ntango wana tobetela bango maboko mpo bazalaka bato na biso turo tobetela bango makoto makasi bango wana bazali kokota bagrand politicien na ntango wana oyo bayali kopesa bonheur ndenge nalobi ete nzoto ya papa Jacob etelamaka na air Atad na nsima ya ngambo ya Jourdain basalaka se toujours mpona kopesa papa Jacob bonheur biso mpe totelamaki na makanima yo wana bapoliticien bayaka mpe ndenge ozomona wana ndenge mpe bakotumba na ntango wana mpe bayaka na ntango ya marketing na bango yango wana na bapapa bapesaka mpe bafleur na bango
monene mokolo wana na makisima yo pale oyokaka bauniforme ya vert blanc ebimaka tokolata rerere wana bapolisie bazali kokota bazali kosala marketing na bango balingaki mpe bango mokolo wana mpe bayebana na miso ya bato pamba te baélektio ezalaki kopusana ndenge tomonaka soki baélektio ekomi pembeni ndenge basalaka badefile na centre d'accueil ndenge wana mpe ntango wana mpe ezalaki kaka bomi mokolo okomona bango te soki baélektio ekomi pembeni wana badiscour ebandi alors bango bayaki ezalaki mabe te baye après tokotaki na recueillement pa recueillement ezalaki bandembo tour de champ bakorale eyembaki bakorale ebele eyembaki eutaki bipai na epai me awa tokolakisa yango te jusque ntango bakorale esili koyemba eselali tosala sikoyo recueillement tokoti sikoyo na heure ya recueillement ya bandimi alors wana tomoni papa jangina na papa nkulutu bazali kosolola